Nzambe maudire jour wana. Ésaïe 58 verset 13. Respectez jour ko eza jour ngana nzambe. Bamakambo na biso ebele bebi pour la jour ko ya dimanche. Bakambo ebele biso bebi ezoko simbati. Yo jour de dimanche ya jour ko kompo. Jour de dimanche jour chama de lobo ko ke l'église ko so lokana mwasi na bana na yo na télévision. Mon frère jour de dimanche jour ko tala télévision après pourquoi? Jour ko so na mwasi bana après ma solo te mwasi mo bana na katanga. Ésaïe 58, verset 13, Yawalobi, Botosa Mokolako Pema, Pambate Ezali Mokonanga ya Bosanto, Bokom Sango Mokola Monene Pia Sengo, Namokolo Yango, Bosala Mokote, Bobongisa Makambo la Mine Pete, Bosala Mobembote, Bobeta Masolo Milaite, Boluka Pe Bomembote. Alléluia. Amen. Amen. Jambo zo sala mukolo, jambo chama kopo na mukolo zo bebi samisala. Kwete jour janga modera kia. Ndenge ngana bebi tokendela après la jeunesse na mote ko. Jambo na bebi jour yo so sali ko bebi jour. Mais yo angai ga ezana balwa ba pesa na ba Israelite. Ezana balwa jambo lo ba seko e ko sali makapo. Amen. Osala kata ndako silika kete kui tongo tuko kanda na kutua. Aujourd'hui Proverbe 28 verset kanda soko siliki au tutuki. Aujourd'hui Proverbe combien? 22 presque 23. Makambo kanda. Makambo siliki. Le Christ Lucas on a tozong Isaac tokena épisode 4 verset 6. Isaac épisode 4 verset 6. Christ Lucas on Isaac. Oui. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Au prophète quand on obande tonsi beaucoup ça. Les arabes tout ça mobile et puis le voyez à cause de ma cambo 1900. Yo pas ko sala. De puto bara yo bibi makambo sala. Ce que moi je pas de wine wana ezali ma. Boko makanda te fuko yo ko senga police. Même osali ko ebo ta masumu ta mafusumu ko finga. Chapitre jour wa somo to mona tsamusa. Ko finga e bodi masu. Ko chambo ni mo chambe mawate verset 30. Ezale lembo no chakatira bino. Conflit na katanda mwana boto so modiri. Mwana na moko so makapo mabe kosa nike mo kile salama na parole. Moi so bali ozo chaleti muumbu. Mobado bana cha muumbu ozo chala mobada bebidoko mabeko ko fude bana bale le baby. Ozo conseil na ndako papa na mama. Mobado chala kai boyi. Biloko ko de mobado foko sota kitaka baboko na. Biloko ko de mobado foko sota makaso cha. Biloko ko de mobado sako ko ne kelse esa bana di bana bele bana basi sega boni bisi. Verset 30. Ocha woni wachape mawate o bachela kipino mobile zo bomba ko so lokai ko so chele ba kwa so akufa. Orekisa mamu mo sample ya Nzambe na bino. Orekisa mamu mo sample ya Nzambe mawate. Pamba te zali elembo ko Nzambe atie bino. Elakisi ete akoya kosisa mo umwe. Ocha mawate muri wa Nzambe o jama sera katanga ko ile krenge na kido. Nzamba benye biso. Nozara komna bana kosa. Tangu ni biso. Tangu nini ben biso kota. Elaki la mabe. Ezekte. Elaki la mabe.
mwasi akolata te bilamba mobali azolata elati ya mabe nzamba zazoba te separaki mwasi alata robe mobali alata pantalon frère awa lobi ezali masumu kozosalela te bana basi mosusu bazali robe ezalaka te pantalon akende otie mwa jipe mokuse po mopende ya mwasi esengeli ekoma tono mwasi esengeli bana bami belebele bazokwera basi ya mabala fote ya basi ya mabala bango okozokuma tolo libanda ozokuba bakusi lipumu libanda kamarade mobali ye obakusi nyonso libanda yo mpe mobali ozose mobali mo fotele magana na mobali mibali yo mpe neti soki osala mwasi bakusi libanda ozosengose me kamarade akulula mwasi no mobali mibali yo moko sombe mwasi kumbe mwasi rate kumbe mwasi libanda ozopepete osesombe la pandabla kumbe. Et causons au chapitre 22, donc Deutéronome 22, verset 5. Moi si akokolata bilamba libalite, pe mobali akokolata bilamba basite. Pambate bato o basala bongo, basala mapepe soni na miso yawe nzambe la bino. Bana basi boyoki, mamomo kupe mungusi. Elate mopenda mobali segele mopenda mobali me mone zero ko me mopenda mwasi te elate la mobali okolata ko mwana mwasi sama ozo lata pano transparent yo sur le baka oza mwasi pa kabebe ozo mwasi njoto mo kundu eza temple mafise de côté eza temple battre temple chapitre 6 presque verset 18 kuna badra temple ngale nzambe ezali temple mwana mwasi bomba njoto ezali temple elati la mobali na mwasi za nzamba sepana za soba te mwasi la pantalon mobali la jipe tetoko kenda na jere to kotako nzambe dawo basumu ya pesi mo pete damba différent. Ozo susela tra mobali ozo mona me la ti patra ka me choto filipana paso zo tala me mwasi para mwasi ya passer papa se no se permite que mwasi pele la patron mais c'est interdit dans le monde. Amen. Oye bite que njoto zeli temple. Oye bite que njoto zeli molimo. Nzambe pesi molimo le fanda 4 zeli temple na ndeno comme ça sur un verset 14. Ndeno ko comme ça temple ngani temple ya ekobo. Verset 14 et 15. Abatem ndenge nzambe asekisi kolo Yesu sendenge wana kosekisa biso pe na nguya na ye. Oyebi ete nzoto na bino ezali biteni ya nzoto ya Kristo ebongi nasalisa nzoto ya Kristo na oyo ya mwasi ya ndumba ekoki kosalema ata moke mundumba oyebi eza temple zokumbaka nzambe za kati na yo nafandaka na kati ya temple na yo nafandaka na kati ya ndako na yo nzambe esalisaka me otonde na ekobo ngala zanda oketela kokende likolo ngala zanda oketela kokende bendofe awa lokokeba chapitre otokotaka awa ndokia kokende lola yo okende felo mpona négligence boyebi teke nzoto zokomesa nzoto na temple okofinga Matthieu 5:22. Bon fanda ko fanda fanda muti. Ko de. Episode de la. Matthieu 5. Mobile to finga mwasi soba bulu nyama.